Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo-ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Koulimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Diego Armando Maradona est mort. La légende du football est décédée ce matin à la suite d'un arrêt cardio-respiratoire à l'âge de 60 ans. La presse argentine l'avait annoncé plus tôt dans la journée, mais la nouvelle tant redoutée par le fan de foot a rapidement été confirmée. Les ambulances qui se sont rendues à son domicile dans la ville de Tigre n'ont rien pu faire pour le sauver. Depuis quelques années déjà, le Padre de Oro souffrait de graves soucis de santé. Il y a quelques jours seulement, il avait été opéré du cerveau en urgence, restant plus d'une semaine à l'hôpital. Une après-carrière également marquée par de nombreux soucis de sa vie privée et des aventures sur le banc pour le moins contrastées, alors qu'il était actuellement entraîneur du Gimnasia La Plata, où ça se passait plutôt bien pour le coup. Véritable idole du peuple argentin, qu'il a mené au titre final en 1986, avec ce fameux match face à l'Angleterre en quart de finale, après avoir été laissé hors du groupe en 1978, il avait aussi laissé son empreinte sur le continent européen, surtout du côté de Naples, où il a été considéré comme une légende, tant il a apporté au club du sud de l'Italie. C'est un grand homme du football qui nous a quittés ce mercredi. Nul doute que les hommages en Argentine et à Naples seront à la hauteur du joueur fantastique qu'il a été. Les citoyens de 15 pays africains devront déposer une caution de 15 000 $ au maximum avant de pouvoir se rendre aux États-Unis. Une décision du président sortant, Donald Trump, liée à des nouvelles règles temporaires sur le voyage aux États-Unis qui entreront en vigueur le 24 décembre 2020. La République démocratique du Congo est citée sur la liste des pays concernés. Il y a également l'Angola, le Burkina Faso, le Tchad, le Djibouti, l'Érythrée, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Libéria, la Libye, la Mauritanie, le Soudan, Sao Tomé et Principe, Cap-Vert et Burundi. Le programme pilote des 6 mois, qui vise les visas du tourisme et d'affaires, aura un effet dissuasif sur ceux qui dépassent la durée de leur visa, indique le département d'État américain. Cette nouvelle règle d'obligation de visa vise les pays dont les ressortissants ont un taux de dépassement de séjour légal de 10% ou plus en 2019. La caution pour l'obtention du visa est remboursable et oscille entre 5 000 et 15 000 $. Selon l'agence de presse Reuters, si ces pays ont des taux de dépassement de séjour plus élevés, très peu de personnes originaires de ces pays voyagent en réalité vers les États-Unis. Communiqué de presse. Le ministère des Affaires étrangères porte à la connaissance du public quinois que la reprise des activités de production et de délivrance des passeports biométriques, initialement fixée à la date du lundi 23 novembre 2020, est reportée à une date ultérieure, la plus proche possible, en attendant une harmonisation rapide des vues entre lui et le ministère des Finances pour la réussite de l'opération. Le ministère des Affaires étrangères présente ses excuses pour tous les désagréments occasionnés par ce report inattendu.
faite à Kinshasa le 22 novembre 2020. Je vous remercie. bandeko ya Kuli Media Télévision, mbote na bino bipai nyonso boza kolanda biso. Dernièrement, tolakisaki bino bafoto ya Rafine Tumba oyo apubliaki na bamedia pona kolakisa ke babetaki ye na bafanatique ya Fally Ipupa po abandaki deja kolobela makambo ya Fally na mwasi na ye Nana. Sikoyo ebimi video. Wana ezaki bafoto, me video ya bafoto bomonaki yango ebimi. Oyo Rafine Tumba aza koset ordre, aza na bon, toyebi te makila ou quoi, me ba rouge na écharpe na ye pe chemisier na ye. Toza komituna. Eloko nini mwana mwasi azoluka. Tocha commentaire te, toko juge ete. Mais toza koloba oyo ya biso constat. Aza koluka nini. Abandaki na Koffi Olomide na maman na ye akufaki, ake na police, bato balobi peut-être azoluka ndenge akozela mukanda. Sikoyo akoti na Fally Ipupa. Après vidéo moko kaka to mibale toloba ale ekomi isusu babeti ye na bato Fally. Hypothèse yango ya koluka mokanda tokoki kolobeza ya solo azoluka problème na ba musicien po epesa ye mokanda na poto ou quoi. Parce que soki totali vidéo ya tindeli biso eza un peu louche. D'abord esiko oyo akwei wana sentier wana ya mukie wana eza ondire na kati ya mwa bazamba ake kosala nini kuna, ake koleka kuna pourquoi. Ya mibale deux jeunes filles kaka bindeli baya kotuna ye ça va ça va pas mais na bamboka poto basala yo likambo boye na video kotinda biso tomona ata secouriste moko te alanda déjà tomona ata police te parce que bao bayaki kotuna ye il fallait babenga ata police balo batala likambo. Mais video mobimbo lakisi biso kaka seconde ya bato yo baza koya kotuna yo likambo. Et puis après ezongi yo moko zo cet ordre police azaki wa toyebi te. Est-ce que ça vidéo ya solo wana ezalaki makila oh ezalaki kaka mascarade ya tomate to eloko moko batie. Bon, tozela nanu abimisa su vidéo mosusu akoyebisa biso un peu ce qui s'est réellement passé. Ye moko aloba tomona pe ba résultat ya médecin so bakendeki hôpital balobi nini. Parce que agression na poto tomona ata police te. Eza bamituna ebele na sima. Tokotia commentaire te totiki kaka bino mo bolanda video pe boyebisa biso nano oyo ya bino avis sur video oyo. Interrogation na biso mususu ezali que video oyo tozomona nani azo filmer yango. Parce que muto oyo azo filmer ako préféré a filmer na ye ba minute nyonso a filmer soki parce que wana eza mwa montage basaleli biso toyebi te combien de temps bafilmaki video wana au lieu kabenga secours ako filmer na ye makambo oyo oza komona pasi azotika muto aset ordre amona pasi ye azofilmaka na ye video. Nani a filmé yango et dans quel but? On dirait que c'était fait pour qu'on puisse filmer et que les gens puissent voir.
Donc, mituna eza ebele et bon, totiki bino moko bo juger. État de santé na ngai na sai lelo ça fait 1 mois na ndako. Donc libumu oyo eza malade oyo etungisaka ngai makasi depuis kala. Ezaka so elige koma na elanga il faut esala ngai mais nde nayebaka nini te kosalela yango te. Donc nasali awa pendant 1 mois na kati ya ndako. Nazo souffrir libumu estomac libumu ale evimbisi ngai elongi etoboki nakanisi awa ozomona nde tofine ezobima. Donc lelo nde etoboki lelo yango wana libumu kaka libumu nde nalalaka te kolala te naza kaka boye. Mutu moko te aye kotala ngai naza kolela kaka nazolela lobi nde nameki kotinda message mutu akotinda message epe ya papa na ngai bayo aza te, mutu akotinda bango kuna baza te, mwasi na nga mpe ayebi kuna te, mwana na nga mpe ayebi kuna te. Yango natindaki na Nzambe akotela ye ayeba yango nde aya yango nomoni boye naza na osouffrir moyen te libumu moyen te. Frais de mission comme tel, je crois que nde na mandat oyo nde na nga nazwa vrai mbongo. Ba voyage nyonso nga na voyager nanu nazwa na pepe be $2,000 te $3,000 te. Moto kutu nazotambola nango wana papa na nga tasombelaki ngai soki ye te moyen te pourtant esaisaka ngai mingi dépasser mayo Nzambe atia ye loboko po sa ye te mutu mosusu aza te ata ndako wawa nazali awa balingi babibisaka na ndako wawa ndako oyo nafutaka yango me balingi babibisaka na ndako oyo. Nasepeli mingi ndenge nani ministre atindi bato baye awa po basecourir mpona evoloko umeli na passe oyo ekokisi de 1 mois ata mutu moko aye kotala ye te même ata kolia na eza difficulté ye avivre so bamatch ezobeta ata mwa mike me eloko eza te evoloko azomene vi moko oyo mutu akoki komene te. Soki lelo babongisi vi evoloko eza mpe honneur mpona bango. Evoloko azovivre lupangu te eloko te ndako oyo kala te 1 mois. Pati photo mutu moko loboko boye lokola longo makapu moko boye. Ese forme na wana moto batu nzande mwe. Kono ko kome evoloko choker. Evoloko choker ye. Yebi ndaku nanga. Yebi fabi nanga. Yebi mula ninga na sanda banda bandengo wa. Ndako na yoro ndo yebi ndaku nanga na yoro tena. Depuis na fi ndaku na depuis 13 ans. Naza mwana ministre so boye ba. Papa nanga saki ministre. Papa nanga ko ya kulutu bombokolo ma premier ministre affaires étrangères. Po saka nanga ite. Ndako ba ministre na bino wana te. Kana bani musique na télé de la Gombe. Naliko ba mingi te mutu wana sanje wana nakoluka ye. Ngai evoloko Antoine. Là joker la carte Kigali. Kana solo. Mutu wana wa luki ngai. Aboyeba. Asukisa. Alongola image wana. Boto kene musika. Elongi mabe babe lokola mbwande wana. Aya ko tshela elongi nanga na kale. Kwese elongi na mutu wana kwa. Bana nga babe ngai. Ba famille kuna na Brazza babe ngai. Ba mikonza mboko babe ngai. Ngai ekolo na zali. Ibanga mona na ba musicien. Ngai ba ni musique pona bakamba mbongo te. Ngai ba ni musique de classe d'école. Ba ngai na kola très bien. Na kola kola mundeli. Asali musique pona ndenge kia ba aventurier. Ba mona na ba télévision ko ba bitwa ba. Baso kisa komo na ngai evoloko la ye. Banda lelo. Merci mingi na ba Congolais, merci na mona tina ningo. Bo bengi ngala sentir de bato balinga. Oyo longi ba longi lokola ba longi ka mbwande ngwala, lokola makapu.
Nous sommes le 23 novembre 2020, il est 15h10 à ma montre. Le Conseil d'État a rendu, le juge du Conseil d'État a rendu son ordonnance déclarant notre référé irrécevable. C'est une décision de justice. En tant que praticien de droit, il me revient d'en prendre acte sans autres formes de procès, bien que il est important de savoir qu'il y a l'action principale en annulation de la décision du bureau de l'Assemblée nationale qui demeure. Cette action est pendante et c'est sûr que nous aurons à y revenir, mais aussi qu'il y a un problème qui demeure. Le bureau de l'Assemblée nationale est déclaré est réputé démissionnaire de par les règlements intérieurs. La vie continue. Nous réfléchissons sur la suite à donner à cela. Ce n'est pas une affaire personnelle pour qu'on pique une crise, contrairement à ce que l'image qui circule veut faire penser. C'est une vieille image, comme je l'ai dit, du 19 septembre 2016, lors d'une grande marche au cours de laquelle le président Martin Fayulu avait reçu une balle dans la tête et nous autres avions marché avec une inhalation de beaucoup de gaz qui avait fait qu'on pique cette crise-là. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo-ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Kuli Media TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés.